Bonjour, mbote na biso nyonso tu esika tu tozwami. Nga Fumutsako naye kopesa contribution na ngai, bon napesa réponse na mutuna oyo mon frère na ngai Lumière Kambula tunaki selon ba couple soki ezali na avantage to désavantage ya koloba le passé ya mutu. Ozomona bon. Na biso nakoloba boye biso batu tozalaka na 3 étapes na vie, tozalaka na le passé, présent na futur. Passé na biso yango saka présent yango saka esalaka futur. Mais na nyonso tu wana oyo ezalaka nécessaire mpona nga, oyo ezalaka très important na présent. Parce que passé selekaki, présent ntango toza présent yango kobongisa. Po futur eza ya Nzambe. Nzambe kama tabela ono ya na futur. Mais soki pe présent no eza bien, futur no peta mso ozala malamu. Alors, to bongisa toujours le présent na biso po ebotela biso problème te na futur. Pour le présent comme passé tant muta le passé ne passé ezaki mabe et ko botela be problème. D'ailleurs on a lobika ka bolika mbwa mukeke na le présent to meka osala ka mie, to saka mwa ya malamu pona nini e bongisi la biso bani na biso na l'avenir. Donc ba vie na biso c'est ça. Bosizenga. Mais pona kokota na ba réponse na ngai eloko nyonso tu pona koloba yango ndengo tunaki soki okoloba ngo pe na moment nini na sosi boboti bofandi te pona ngai te eloko nyonso tu pona koloba yango fone bandeli sosa na ba le pasa kobeta fone bandeli po mutu ekoma teke na katikati ekomi lié surprise mambo ayebaki te donc mabe déjà soki libote salami kokabwana salaka bien te. Alors nyonso tu babandaka on bandeli donc ndako babandaka on fondation babandaka ndako na likolo te bokiti te fondation nde mutu eza makambo soki fondation eza mabe ndako ekomela te koyi. Alors par bato mosusu balobaka ke décollage avion soki décoller bien te kokoyi. Alors yango wana na koloba boye soki olingi obeta bale passé na yo bale passé mutu akoki kobeta mpona nga eza bale passé moko boye oyo te mosusu akoki kochanger itinéraire ya vie ya mutu, akoki kochanger vie ya mutu o vie ya libota. Ozomona bale passé mosusu mpe eza bale passé kobeta te. Ozomona bale passé mosusu eza nango ya kobeta te, mais bale passé mosusu eza ya kobeta oyo nesa bale passé moko ya makasi par exemple ke oyo penzaki mosusu ayoki yango koningisa ye wana nde ta mosusu eza nini akobeta mpo sika exemple par exemple basi mosusu balobaka te ke par exemple okutani na poto awa ke atika mwana na Afrique bamisusu balobaka te ke nazalaka mpe mwasi ya libala bamisusu balobaka te ta mosusu mpe na bandako azalaka na boulevard oyo nazalaka kotelema na bacoin boye nazalaka mpenza kosala mosala ya mabe confirmé bon mpona aloba balanga ete ta mosusu eoblesse bato mosusu. Donc yango wana eza babiloko bamisusu mpe omona peta mosusu te nalongolaka bazemi yango ta mosusu na kozwa bazemi te na fiti nazalaka na problème kozwa bazemi bon oyo makambo kindoki ya makasi oyo koboma bato ekosala bato mabe kobebisa libota wana ta mosusu baseke oyo baza bale passé moto akoki koloba oyo mobali mpe oyo nazalaka bandi na boma bato nasalaka boye yango ata mosusu moto akoloba boye oyo ke eza na baepreuve moko ya makasi oyo mosusu etikali nango oyo eza nango bale passé moko apamba sikoki na oloba mpona nini mpo bale passé mosusu mpe olobi mpe ebebisili mpe vie mais ezalaki nano na ntina te oloba mpo moto ayebaki nete ezalaki yo na Nzambe. Ozomona bato mosusu bainsistaka ke fo betelanga le passé na yo posala nango nini osala le passé na ye posala nango nini neti ke par exemple ke ozalaka na combien de napesaka exemple combien de copains wana eza ba n'importe quoi. Est-ce que akoloba ba vérité moto yango aloba ba vérité te po yo ozalaka te ye moko moto ayebi ta mosusu dans ce point de bano ke bazalaka 5 ya okata nazalaka kaka 2
nanda na sepela na nga pe na bango te na ndolo ka mobali kaka jardin tika ya yo boye tant kaka tangi yo ndenga lobika ndolo ka mobali maki ya yo poto sa la vie yo pa ozalaki déjà ke oyoki sai oseki donc osepeli okende ya jouer na psychologie na yo te mosusu bazalaka 12 yakati bango kaka de alobini mpe kaba vérité te po vérité ya mutu ye moko mutu ayebaka balepasi ya mutu ye moko mutu koyeba nde tolobaka toute la vérité ce n'est pas bon à dire donc ba vérité mosusu balobaka ngo te bebisaka mpe makambo epanzaka mpe mabota ozo comprendre ba makambo mosusu balobaka te batika ngo kaka ndenge ezali parce que nzambe ka mutu ayebi ozomona nzambe ka mutu ayebi donc yango wana mpo na ngai nakopesela yango na ndenge wana donc oyo ya vérité oyo le passé oyo ekochange vie ya bato ta mosusu il faut le bon mais faut le bongo mpe na ebandeli le passé mosusu eza na mpe nécessaire te eza na nécessaire te mpo koreserve libota koreserve famille etikala no kaka ndenge wana mpo mutu moko soki surtout ba évidence eza nango te ezala zwi mobali ezala zwi mwasi akoloba na ye bavérité te oyo akoyebisa yo yozokanisaka yango na bavérité me eza nango vérité te eza nango kaka ya ndambo abombeli mosusu po mpe koyebano te yango eza nango nécessaire te ya kotunaka babiloko wana ozomona bon selo ngai nakolobela yango ndenge wana parce que omoni na vie oyo mosusu fo kosotaka nga mpo na ngai fo kokontaka mingi na le présent ya motu boye soki olingi motu na ndenge solo olingi motu na ndenge bien bamakambo mosusu ezala oyoki yango ekolekisa nango kaka oyo eza nécessaire bolingo ya solo ozoma mpo bato mosusu mpe babanda bien mipase na bango ezalaki bien mais na futur oyo na le présent abebisi bato mosusu mpe babandaki mabe mais na le présent na abongisi sikoyo okolinga moto abandaki azalaki na le présent kitoko oyo azalaki na lepase sori oyo azalaki na lepase kitoko le présent na ye ebebi nango oyo na futur na ye kobeba na motu oyo abandaki mabe aye kobongisa sikoyo oprefere nani everyone deserve a second chance ozomona motu na présent na ye soki azalaki kaka malamu azali malamu bato mosusu babanda mabe ndenge nalobaki baye kobongisa na bango oyo eza nécessaire eza le présent na fiti nde nzambe moto ayebaka soki ozalaki mabe na nini oyo na nga mpo na nga soki ozalaki mabe na ebandeli obongisi na yo c'est bon eza na problème te totambola ndenge parce que oyo eza nécessaire eza yango wana mpo biso nyonso tu tozalaka toza na bale passé na biso toza na dokolo na bango nde nini toza na bale passé na biso oyo tokoki kobeta po soki napesaka exemple par exemple biso nyonso toza na bale passé par exemple toyei kobwaka ngunda tokosala biso te ezala bapaster ezala bana biso tu tokosa siko ntango ozwi mokanda zonga kasi na mofisi te zonga na polisi etenazilowaki te nakosaki na ngai donc mpo nde siko naza stable nakosaki na ngai zongi bozwa mokanda na biso bakobotola yango te donc makambo mosusu balobaka na bango te ozokomprendre donc okosaki obwaki ngunda bapesi doki alekeni siko okende koloba tomona frère moko na Tottenham awa tellement komaki kosambela tebika bato so babongwani avant wana ezalaka exemple banini ko na bimi na sujet te nazopesaka ba exemple kaka ya bale passé ya bato mosusu babetaka te bato mosusu azwaki mokanda tellement komaki kosambela monika mosusu bandi kosambela bato babongwanaka mbangu bamonaka nyonso neti bakomi bassin yamona kaka te nakenda kokosa na home office nakenda kokosa na police étranger ki nabwaka ngunda eza lisumu mpo nakende kuna kayebisa bango eza makambo ya lokuta akenda kuna mpe boye bakangi ye bazongisi ye akamoluka azoya bolukelanga bana mai ye boye mais yo ozalaki awa okoki koloba ba vérité sikoyo yango omoni yango te makambo mosusu balobaka na bango te po ya kobebiselo vie so eza nango nécessaire te kolobano te eza moto atuni yo donc soki baepreuve eza nango te koloba te mpo na ngo eza bongo ozomona donc tomeka kobongisaka baleprésent na biso mpona futur na biso ezala malamu mpe mpe lepasi na biso ezala clean ezala kitoko ngai na kopesa so mwa nini moka moke ngai ntango nakende nazwaka mosala na Npower bato bazalaka bayebi Npower ezalaki compagnie ya électricité na gaz
tant tondozwa training tosaka 5 bato mangala siko ndenge bachekaka biso ba CRB na biso donc bacheka biso ba récolte na biso criminel na 5 wana na après 3 mois tant tobandaki mosala totikalaka kaka natikalaka kutuka nga moko tous les 4 bato mangala wana ba récolte na bango criminel ezalaki mabe bamisusu bakumba na balcool bamisusu bakumba sans permis bamisusu bakumba sans assurance bamisusu ba violence donc ebebisila bango mosala malamu bazalaka nango ala yango tobongisaka bapresa na biso omona eza tuka oyo eza réponse na ngai yango na pepe ya bato mosusu ye na vi na ye eza kuti bolobi ye ndeni eza bolobi bo ndenga na pesi oyo yanga boye ya kondima te ye pa na ye kaka fo loba kaka le passé na yo po ya sentir bien eza kuti bolobi ndenge nini ye azomonaka te ngai idéologie na ngai ezaki mifolo bale passé na ye ngai mpona bale passé na pa mwasi bato mosusu baza na bango ndenge to bakongo baloba kaka engangu tulu mutulu na kosala yango traduction te oyo alingi akende koluka traduction ye moko engangu tulu mutulu nga na suki na nga wana mfumu tsako bye bye